Top Africa Magazine. Et pendant 8 ans, il continue à percevoir le loyer auprès de l'histoire. La banque, il nous donne de l'argent. Total, vous êtes sur le foyer. oyena biloko ya kosala tala katabu oyena ngo sala ni tala kena ngabu Madame Barigui. Épargné totalement. Non, c'est mieux qu'ils s'enregistrent. Non, voilà. C'est quelle chaîne? CBS. Mais pourquoi vous dites non? Pourquoi tu dis non? Pourquoi tu as un problème avec CBS? Fais ça, t'es radio. Batata, bamama, ya Kinshasa bola nanga malamu. Nazali awa na mokonzi, ministre des Affaires foncières. Toye ici koyo, tobandaki d'abord libération. Na lingwela. Tobomi mirwana. Pamba te, biso batu, tokone na Kinshasa. Avant même indépendance, ngazaki na Kinshasa. Ata na botama atene balobaka. Mais à 4 ans, déjà. Donc en 58, j'étais à Kinshasa. Donc je suis plus quinois que ceux qui sont nés à Kinshasa en 1960. C'est pas ça? Oui. Voilà. Donc, Naïebi, par exemple, le côté Libération, place Ninba catholique Basukaki. Yango Nini et Zubino. Nabango ba Libanais, Naba Indien. Et si quand Mouké à l'état écotique à la soutane à Kinshasa, Nyonso, magasin. Hôpital Botonga Ate, Kélas Botonga Ate, Kaka, ba magasin. Et si quand Mouké te tiga à Pemé na Balabala, Ezali, pour la régie des eaux, collection Batio, pour la SNEL, Ezali pe pour la Osala Bakanivoa Minene, Ezali pe le programme à Sikatosa Nango, collection train urbain. Et si quand nous sommes prise publique, ils sont à côté Kate. Nazobe na matoi, il y a cadastre, il y a urbanisme, affaires foncières, conservateur, il y a ville à Kinshasa, nyonso. Ne nazako buka boy tozo lembate. Mais ceux qui te moniquent dans prise publique, bon pesi mikanda. Nanu bino bata leta bokangami. Po mingi to buka batu batonga me bino to longola bino comme musala. Siko bino pe ba conservateur, ba chef de division cadastre, urbanisme. Bino nanu bokangami.
bana Kinshasa batata ba mama boyeba te lupangu nyonso na mibeko ya l'État il faut ezala na 30 mètres ya balabala po mwa ndambu eteni wana totika mabele soki tolingi tobakisa nzela soki pe tolingi réside ezo Alexia Batio lokola to na sango malamu ya kosala train urbain na ville ya Kinshasa eteni na mabele wana tokozwa yango po tolekisa train donc bana na bakartier na bababala bofongola miso esika lisano bobetaka ndembo baya kotekela bino yango te awa toza kobuka boyebaki ke lere tosaki projet ya boulevard awa basociété nyonso batongaki bastation d'essence l'État azongisela bango mosolo kokamwa likambo ya Kobil baki koyoka na susu na ministère ya urbanisme basomba en prise publique esika oyo ezaki Sonangol Kobil l'État azongisa mosolo lere tobukaki station esiko surtout boulevard oyo entre ba boulevard na ya munene na ya muke est-ce que bakoki kotonga yango wana toye lelo kobuka esika oyo bino population boza na droit koyeba vérité ba ndenge na lobi bespace oyo tozo kobomba mpo na misala ya l'État Kinshasa ya 2050 biso tokozala so tokufi eza Kinshasa ya lelo te il faut aussi se besika te totikela bana pe besika voilà tina toye kobuka na limete na présence ya ministre ye moko affaire foncière akiti andimi musala toza kosala aza lokola moto ya lokoso ya urbanisme te outi mboka oye tuna nanu eza te oye bisika nyonso komi ya koteka toza na histoire ya Kinshasa na mutu ya kotuna sino te bana Kinshasa bakolandela yo merci mingi oyo bolinga boyoka boye Continuer à faire le tour de la Moi, je n'ai pas une déclaration. Je suis venu accompagner le gouverneur de la ville parce qu'il faut qu'il y ait une franche collaboration entre les pouvoirs provinciaux et les pouvoirs nationaux. Nous défendons les mêmes intérêts. Nous sommes là pour restaurer l'autorité de l'État. Et chaque fois que le gouverneur fera appel à nous, nous viendrons. Merci beaucoup.
S'il vous plaît. S'il vous plaît. Top Africa Magazine.